Papa Simukimbango, mumoni sangelu yalo ya Beethoven. Kasi ngemo simeza baete faso yake na kulutila kimpa kina kubulukila nzambe betu ya moyo papa. Samuna kutinda ngevi mi papa bongisa pamba ve beto kembela. Inange bongisa kange pesa ka promesse na betu bana nge papa. Bitikina nsatu betu mona yao pamba ve bitikina kufuezuka mingi papa. Nza samu vuva mukota na bikonko nyoso ya iya ya inza papa. Papa kanandomba bitu ya imbi le mfikila betu nzambe betu. Mungu anasanti zako kadi muzuru bitu kadi tungamene kwa betu mabondoto tuvinge mangadio nsenze tasiamena kana tembo inapofika yetu njoo
tsonge kutofu ikoyo katulete musonsone ye momenga ye mungine nga yefumu yusuku bilwa yingla manza ye biseleni tomo makande zindingu sidiluze na mubetu fokonso kanda makanda manza dilembo tombo kama ye biseleni musambira timi ya koninka kaideni no kama kanda dina tombe bikase sala paso mammo mena yetu tsatu bakela mu futunza ya vuvama munkumba sele mwana pefando na Kongo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo Nzambe na biso tata Simoni Kimokanga ni papa yo zali omniprésent bisika biso yo zali omitondisa na kati ya mokili mobimba yango moni toye biso na batata basali bayo na bamama selo kotel moboso babino na bobangi bonso papa opamboela biso yango lipambo yango eza lokola mamo ya likolo po ete matanga mazongela mwana na mwana pete obongisa biso principe di donner di recevoir lolenge ya kopesa pe ya kozwa ete mabenga na bana etoboka te po ete mosala monene oyo opesi na biso mpona botongi kama Yerusalemu ya sika eloko yango mwame yango papa toyebe toso pamboli tika esala misala na yo onkombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Kotanga na mukanda ya nzembo ya 116 na verset 12 na sima tolekaki na mukanda ya mibeko na biso totanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 siko tokoki kosimba mukanda mwa tata Nzambe tokotanga na mikanda mibale tokobanda na mukanda ya Malako na français totangi Marc na chapitre 9 verset 14 à 19 et toke kosukisa na mukana ba Philippiens na chapitre 4 verset 9 sala kama kambo boyekolaki pe bozwaki ndenge boyokaki pe bomonaki epai na ngai boye Nzambe oyo apesaka boboto akozala na bino na nkombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Tobondela na nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tata Nzambe nkona biso Yesu Kristo tata Molimo Santo tozongisi merci ndenge obateli biso okumisi na ngonga oyo lelo ezali mokolo munene bana na yo bauti bipai na bipai bauti bamboka misika toye kokuta na esika oyo pona kokanisa date oyo le 16 août mukolo munene o tata na biso tata Jalungana Kyangani atikaki biso yambo tokota na makambo nyonso papa tofungola kananu mukanda mwayo mukanda yango nde mibeko ya tikela biso tofungoli po totanga biso totangi kasi yo moko yakaka na esika oyo otambolisa biso ebandeli ya programme na biso te tobandaki elongo na yo tokende pe kosukisa kati na kimia elongo na yo na nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo amen. Na nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo
ndenge tolobaki tobandaki totangaki na mokanda ya nzembo na biso totangaki na nzembo 116 na verset 12 nakoki kopesa yawe nini na bolamu nyonso ye asali ngai epesameli mutu nyonso tango akutani na lipaku ya kitoko ke Nzambe arepondre ye na likambo oyo etungisaki ye ezala likambo ya pasi ezala likambo ya esengo totondaka na esengo mpo na kolobaki Nzambe na likambo oyo uti kosalela ngai napesa yo nini ezali nzembo ya esengo mutu atondisami na esengo Nzambe asungi ye napesa Nzambe nini nzembo biso totangi soki na bana Israeli bango bayembaka mepai na biso maloba oyo ebimi na papa kisolokeli le 22 mars 1976 na Gombe kuna na Kinshasa ezalaka anniversaire ya papa Fumalongo. Papa Kulutu nde mutu azwaka maloba liboso na nsima nde ayaki kopesa maloba na papa Fumalongo. Na maloba na ye papa Kulutu azalaka na regret alobaka ke bino bakimbangiste boza ba reconnaissant te bolamu oyo papa Fumalongo asalelaka bino me boyebi kozongisela ye bolamu te akote ya bino akopesa mateya oyo ekobongisa banzoto na bino akopesa mateya oyo ekobongisa milimo na bino me boyebi kozongisela ye bolamu te. Papa Kulutu akei plus loin koloba ke bolingo oyo bozalaka epai ya tata ezali kaka na fete. Bolingo ya tata ebongi bomonisaka yango tango nyonso na suki nano wana na maloba papa Kulutu. Bolingo ezalaka kaka na fete te bolakisaka bolingo yango mpe ntango nyonso. Papa monaki papa Kulutu ete toza reconnaissant te lelo oyo likambo yango ekwe epai na biso bana Israeli bayembaki me biso Nzambe alobi na biso na maloba tolakisi bolingo ya fete tobomi misala na biso tobomi banzela na biso toye na makabo ya ndenge na ndenge mpo na ntina na fete tomemeli Nzambe na biso quelque part elakisi ke soki fete ezalaki te seke makabo mosusu elingaki ekoma na Yerusalemi te. Soki fete oyo te elakisi ke bato mingi tolengaki tomata Yerusalemi te nayebi te tata Kulutu moto akosi ou bien biso nde bato toza comprendre te. Tozonga na bolingo bolamu nini nakoki kosongisa Nzambe na ngai tokabela tata Nzambe kaka mitema na biso. Moto apesi motema na epai ya Nzambe soki aza kokabela tata Nzambe atalaka nsima te apesaka na motema ya kofungwama. Soki lelo amemaki likabo ya moke le fait ke afungola motema akopesa lisusu ya mingi. Mutu ya mipesa mpo na tata Nzambe apesa Nzambe motema ezala koyemba yembelaka tata Nzambe na esengo akoyemba te lokola bazotindika mutu te. Mutu ya pesa Nzambe motema akosalaka mosala tata Nzambe na esengo akosalaka na ba contrainte te
likabo tokoki kopesa tata nzambe ezalika likabo moko topesa ye mitema na biso po soki topesi nzambe mitema na biso oyo nyonso etikali tokozala na pasi ekozala na biso pasi te mpona kopesa tata nzambe lelo soki toza na mwa pasi ya kokabela nzambe pasi mpona kosala mosala ya nzambe mpo nano topesi tata nzambe mitema na biso te yango ndenge papa Kulutu soki na 1976 ateyaka bandeko na biso bazalaka na ntango wana ngai na yo lelo toteyami ete topesa nzambe mitema na biso na nzela ya mitema na biso oyo topesa nzambe ekozala na biso pasi te mpona komipesa na mosala ya tata nzambe nde mokanda na biso ya mibale totangaki na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17 kuna totangaki na tina na mibeko liboso ete tata nzambe apesa mibeko na bana Israel nzambe amilakisaki na bango bayeba ye soki azali nani mpe asalela bango nini po lere totangaki na mibeko totangaki esika alobi ke ngai nazali nzambe oyo abimisaki yo na bowumbu ata nde biso tofai na bandako na biso batata na bamama nde bafai na bandako mama po azala na botosi epai ya tata ebandaka ke tata wana abanda mpe kosalela mama makambo ekosepelisa mama soki asaleli ye yango te ata tata akoyisi mibeko na ndako mama akotosa mibeko wana te ezala bana na biso na bandako soki tata ozwaka ye na charge te ata opesi mibeko wana esimbaka te mpo osalelaki eloko moko te ozwa opesa mibeko ya nini yango moni tata nzambe ase présente comme autorité suprême ke ngai nazali nzambe na yo ngai nde nabimisaki yo na bowumbu bowumbu ezali eloko akosakana te bowumbu ezali eloko moko mabe ya pasi bana Israeli ntango bayoki ke non motu oyo nde alongola biso na bowumbu en tout cas tosengeli kotosa ye kimbangu amilakisaki alobi ke ye azali motindami ya nkolo na biso Yesu Kristo soki azali motindami elakisi ke aza na likambo moko spécial oyo nkolo Yesu atindi ye mpo moto akoki kozala motindami ya motu te kaka dans le vide dans le néant te seke atindami na mission moko boye alobi ke ye azali motindami ya sikisiki ya nkolo na biso Yesu Kristo ye ayekolakisa na motu mwindo ete nkolo Yesu aza kaka nzambe ya mindele te azali nzambe na biso nyonso na biso bato mwindo aye kotalisa biso mpo na makanisi ya biso bato mwindu tomonaki lokola nkolo Yesu azali kaka nzambe ya mindele epui ti lelo bandeko na biso bayindo mosusu ti lelo batia nkolo Yesu ke azali nzambe ya bato mindele nzambe na biso te me tata Simoni Kimba aye kotalisa biso ke nkolo Yesu azali nzambe ya biso azali mokonzi na biso tonilinga ye tondimela ye totosa ye tata Simoni Kimba na kose présenter na ye alobi ke aye kobimisa na libulu pate oyo ebungaka c'est-à-dire avant ya opesa mibeko il faut se présenter pour to comprendre ye malamu soki a se présenter malamu te mibeko tokotosa yango te ye aye koluka pate oyo ebungaka aye kolakisa na mutu mwindu ete ye azali ekelamu ya liboso ye nde mutu abukaka mobeko kuna na jardin d'Eden lisumu ekoti na mokili pasi ekoti na mokili mpo na mutu mwindu alors mutu mwindu aluka nzela ya kosengela likambo yango bolimbisi kasi na suka tata Simoni Kimbangu
alobi ke mutu mwindu soki atongi Yerusalemi ya sika pasi na ye kosila mabota nyonso ya mokili bakoya epai na ye bakoya koluka ye. Tango tata Simoni Kimbangu amilakisi sikoyo nde apesi mibeko yango batangelaka biso mokolo na mokolo. Soki tosimbi mibeko tokomona bilaka oyo alakela biso, mais soki tosimbi mibeko te bilaka tokoyokela yango na mosika tokomona yango te. Ne ke ezalaka mokolo ya pasi lelo ekomi mokolo ya esengo tokomi kobenga yango fete, nde eloko esangisi biso awa lelo. Nde totangi na mokanda ya Marc na chapitre 9 verset 14 à 19. Nkolo Yesu ayaki na mokili ayaki kobikisa bato ya maladi, bato ya bapasi, bato ya mikakatano ndenge na ndenge, pe ayaki kotalisa biso, kolakisa biso bokonzi ya Tata Nzambe. Na tango kosalisa bato abikisaki bato ya ndenge na ndenge, bao monanaki na bapasi asalisaki bango, azwaki nguya wana pe apesaki pe na bayekoli, bao batosaki ye, bayekoli pe basalaki pe mosala wana, bapikisaki pe bato ya maladi, basalaki pe makamwisi. Kasi na mokano biso totangi awa tata moko abelisa mwana na ye ya mobali, molimo moko ya mabe ekotela mwana, ekomisa mwana baba, mwana ayokaka te alobaka te, amemi mwana epai ya bayekoli, bayekoli babondelaka me esimbaka te. Tata wana ye komema mwana epai ya Nkolo Yesu ye moko. Tango apresente mwana epai ya Nkolo Yesu, maloba ya Nkolo Yesu alobi bino bato bozangi kondima, nasengeli kofanda na bino kino tango nini. Mokando biso totangi soko otangi na Matthieu na chapitre 17 verset 14 à 21, kuna komona ki aza kolobela liloba oyo aza kopesa yango nde na bayekoli na ye, kino ntango nini na kofanda na bino. Bapapa balakisaki biso, babombelaki biso eloko moko te, baprepare biso malamu. Soki otali maloba ya Papa Fumalongo ya le 2 janvier 1992, papa azalaki clair wana kolo apesi kutu na ordre ndenge bakokendele. Likambo wana ezalaki nano ya secret na bango, pamba te na 1989 le 17 mars tango bapapa bayaka kofana na nkamba na soirée na date wana le 17 mars, bango misatu na ba mama misatu bazalaki na ngome Kintsuka na ndako ya Papa Kulutu. Mais témoin moko azalaka Papa Pasteur Asumbe, ye mutazali lokola témoin. Esika bapapa bakangaki makambo ebele oyo ekoya nsima na bango, toza kokende na nsima na biso. Lingomba ekotikala ndenge nini, ekotika na maboko ya nani? Kuna nde esika bapapa bazwaki basaki mokanda Lingomba na maboko ya Tata Simoni Kimbangu Kiangani, basaki mokanda bati na miso ya Papa Asumbe. De 9h à 15h bafandaki wana kobongisa kaka makambo etamboli ya Lingomba pe etamboli na nsima na ye biso bandimi tozala ndenge nini, nyonso babongisaki. Bakotika mokidi ndenge nini, kuna nde esika bango bayokanaki ndenge bango bayelaki na mokili, na meme ordre wana nde bakotika mokili. Papa Kulutu muta fungolaki nzela na mois de février aye na mokili,
Ce qui totali na sanza après février za mars. Muto yaki na mokili na mars papa Fumalongo. Papa Fumambanza ye aye après mars. C'est-à-dire na mois de mai. Bayokani ke tokotika pe mokili. Kaka na même ordre ndenge to yelaki na mokili. Yango pe salemaki bongo. Ekokisamaki ndenge bango babongisaki na programme na bango. Batikala iko préparer biso. Toza surprise na eloko moko te. Mais papa Fumambanza na tango atikala ki ye moko atikala ko préparer biso masolo na ye na mois de janvier na ba musicien papa solo la ki 6 fois na ba musicien na maloba na ye papa abandaki kolendisa bango eza kaka ba musicien me etali biso nyonso tangu ya ngangu yiyi maloba ya papa Fumambanza tangu ya ngangu yiyi oteme tokoki koloba nini tango oyo sala ete ozala na mayele papa bakei me awa totikali zala na mayele mingi oyo bazangaki mayele na kanisa awa toza komona bango te mutu na mutu asi apona nzela na ye akenda biso bao totikali zala na mayele tango oyo ezali tango ya kozala na mayele akisike toyeba pe kozwa ba responsabilité mwana mayele ayebaka kozwa ba responsabilité nde bayekoli ya nkolo Yesu nkolo alobaki na bango ke bayeba kozwa ba responsabilité na sima na ye bakozala ndenge nini est-ce que babanaka kobengaka ye mwana mayele azwa ayebaka ko se préparer kozwa ba responsabilité na ye 17 ans après papa Lungana atika biso tokoli te atikaki biso toza bana tokoli to pe tokoli te lelo mwana 17 ans azwi diplôme d'état bamso baza déjà na université elakisi ke bakoli déjà me ngai na yo tobana kotikala kaka boye ngai na yo tokola tango nini nakanisi maloba o papa lobe o nkolo sabi ke na kofanda na bino kino tango nini papa atika ko préparer biso ala exception nzela mabondeli na mabondeli wana papa Fumalongo ayaki koloba alobaki ke tolanda modèle ya libondeli ya papa Fumambanza libondeli na ye ezali mokuse mais eza riche ekoka makambo nyonso tolanda modèle ya libondeli na ye nkolo Yesu alakisaka bayekoli na ye ndenge ya kobondela biso pe na tango ya biso papa Fumambanza tango aza kobondela ezali modèle ya libondeli ya ye kolakisa biso ke ngai na tosengeli kolanda libondeli ezala mokuse ezala riche yango alakisi biso nzela mabo ya libondeli alakisi biso bolingo lelo tokomi ko négliger likambo yango ya bolingo lelo tomoni ke bandimi mingi babimi na lingomba mpo na likambo ya bolingo akutanaki na likambo bandeko na ye bandimi basungaki ye te azalaki na pasi bakendeki kotala ye te mingi bazongi nsima me papa Fumambanza abandaki koinsiste tozala na bolingo tolingana makasi tozala lokola bapoale ya mbwa tolali nzela moko tolamuki nzela moko est-ce que likambo yango lelo toza kosalela yango
ndenge toye awa na Yerusalem tozongisa makanisi na biso bisika touti toza na banganga nzambe mingi bao balemba bakoma mibange balemba basimbaka su mosala oyo te. Est-ce que totalaka bango? Est-ce que tosungaka bango? Mais aza na kati ya mosala nzoto elembi toza na baveve mama wana abota te azalika na mobali na ye, mobali akufi atikala ye moko. Est-ce que tosungaka bango? Totalaka bango? Toza na ba orphelin bandeko na biso bandimi bakufi batikela biso bana, totalaka bango? Tosungaka bango? Me bolingo yango baza kotina biso yango wana. Tata Fumalongo Papa Simon Kimbangu Kiangani aye kopesa biso na langage moko simple tolo na tobokola. Elakisi nini? Na misala o ya biso ya maboko na biso yango nde tokosala po totonga Yerusalem. C'est-à-dire que soki to négliger misala o ya biso moko ya maboko Yerusalem ekotongama te, ekotongama nde nini?